J'étais en prison en train de compter les 8 jours les plus longs de ma vie. Il est revenu sachant qu'il avait pris sa décision en toute illégalité. Qu'on vous prouve, ça veut tout simplement dire que, au-delà de pièces produites, la meilleure preuve, c'est la Constitution, c'est le règlement intérieur. Il a sollicité la lecture de la plainte in extenso. C'est comme si l'honorable Mike ne sait ni lire ni écrire. Minutes, 15 minutes ya mayebisi na Océan du Congo. 15 minutes ya mayebisi na Océan du Congo. Nazali ne sengo mingi ya koyeba yete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda minutes zomi na mitano ya basango na Océan du Congo. 15 minutes d'info d'Océan du Congo. Bandeko na tombeli bino mbote pe kimia mokonzi Yesu pe mfumu kimbangu eingela o mabota mabino. Nani Océan za kolela. Nani Nanya koya po Congo ezwa bomo ya sika. Nanya koya po bana classe a Congo batanga ofele. Likambo ya etelo bandeko balandira lobaki la kotika yango te likambo ya etelo bokoto merci na babone nyoso. Merci penza na mama Ja. Assalamu alaikum. Sponsor officiel il y a 15 minutes. Merci na maman Anita Babe il faut kuyo moto. Merci penza à la reine Queen. Na Angola yo polo boko tika la te olobi semaine oyo osala makambo e monana merci beaucoup pesa pe Florence batondo bido ya yemo mbote kwa bandeko balakisi bazui grève na République démocratique du Congo balakisi bako pesa mate ya te bana classe bako tanga te mais Félix na mobembo ne passe ya République démocratique du Congo président de la République azotika mboka la ye alinga kokisa sanza moko po akende bisika tu azokende libungu tulu mais zonga na mboka te bandeko Kabila atelemisi ba soda bueba na mura na kitambo barrière na nzela ya lufu tokomito na ba sans barrière po tambola barrière na barrière Hippolyte Kanambe nini ezoleka na mutu na yo na bana mura na République démocratique du Congo otondisi bango mayebisi bandeko bangabo vérifier basoda ya mura Kabila panzi bango toyebi te nini eza koleka koto yo Kabila zali ko panza ba soldat koto yo ba politicien na biso bazali ko kele ko kutala kuna na Italie et pas ya papa toyebi te nini ezoleka ba politicien bazali ko kende président de la République pe lokwa lingaka mibembo la banzete akozala bango kuna nini ezali ko leka la République démocratique du Congo bandeko toyebi te mayebisi yango wana bandeko langai mayebisi yango na bokolanda biso bisika to analyser ka poto analyser yango ezali nini na ba politicien congolais nini ezali koleka la République démocratique du Congo boyebisa ba imboka Congo peuple o ba voter kabilo bazala posa bandeko ba politicien bazali ko bongisa négociation pamba te Kabila lila kanda sikola azali ko yebisa bino po ba sopa ka ba soda bongote mayebiso na yebisi bino ezali vérifiable pe botuna bakino bakoyebisa bino ba barrière na Kinshasa bana mura kanda ya Kabila euti wapi nini Kabila zo bongisa na République démocratique du Congo entre temps Félix azaka na mibembo kolukaka kosenga misolo kolukaka négociation ya yena ba politique ya République démocratique du Congo Félix loba tuo belela ndeko langai yebisa ba congolais loba la kokite pasi ya boye nazo kokate po mindele nyoso bisika Félix alekani balobi na Félix boye esenge na Félix alongola Kabila kasi Félix alongola Kabila te siko ekomi ba yoka la bango tula ba politicien est-ce que ezali malamu mayebisi yango ne komela bino to komanyola bisika to manyolaka bande ko bangai na lobaki soki bokomelinga pe mayebisi boko makamalamu bande ko na zona kolela ya mama moko azali kolela kotula kanga osea ekozala boni ba politicien ekozala boni na zona mwa audio la moko pamba te atindaki baike soki pe la zuita koloba ndeko batu mususu ozali ko chaka se yangai na sali nini bandeko tozo mama wana azali kolela pole kolo aye alobi azonga na ye na Centre Africa alobi akele kovanda tala ndenge Congo tozali ko kimaka na bamboka o ezali ya biso te
po tokendeke epai ya bato mosusu toyokana lukabu ya l'homme puissant nayebi te ezali mpe ebele ka élection akpeaka na élection ata mokolo moko na mokili oyo te ntango Félix akobongisa Tshisekedi Kabila azabe wana sikoyo babemba banyonso bafolo balebe bazero bakosala eloko moko te nde sikoyo mokili yango mpe nzambe aboma mpe mokili yango topema te mpona mpe monyoko aliboye monyoko yango eseleki mpe na ngai pene na otonga na ngai bangi mpo namonaka makambo nakutanaka babaluba ngai topesa ngai mpasi mingi nalingi namonaka baluba balobaka soko nini komona nini fati soko komabengaka wanini ofati fati okubeta tiza fati blende fati boye na boye opesa ngai lokwa naboma moto mpenza nakwata boroko nayebi pete totakaka eloko nzambe asali napesi kaka moko wana ya ndeko mama wana mpo mama wana atindi bavoice na ye ebele bandeko balandi ebele aza kaka kolela alobi sikoyo eloko nini ekosalama bakende lisu na maponami ya faci kaka bongisa baponami bapolitisien na biso bazokende Rome bakende négociation tomoni bango na batv baza kolela yango nalobi tokomanyola yango bisika oyo tosalaka nini ezali koleka sikoyo la République démocratique du Congo. Mes frères et sœurs, toza na état de guerre oyo Kabila azosala information na pesi bino bokende eza état de guerre nayebi te ozela Félix akita mpo asala eloko nayebi te ndenge bapolitisien bakei aozela bango so bauti kuna aya abombarde toyebi te nini ezoleka la République démocratique du Congo bakongolais bayebi eloko te bakongolais bakomi kaka kobangabanga mama oseya miniti na bilo 15 yango oyo naye kobelela nini yango labadi kolela nani akita la République démocratique du Congo nani Godem Poi azongi Kinshasa na Kinshasa Chantilingo bilatika na France mais bozako bata maloko ba poko il fallait que bozala la visibilité bon monde loko ni ba diaspora banga ba sala bino Gentini atikali na lukula za kola la France toke la procès mona mboka Mike Mukebai bandeko Mike Mukebai alongi procès kasi tozali kozela soni elata ba politicien congolais soni elata miyibi ya ba pasteur lokola ba Godem Poi po ba bimisa Mike Mukebai po alongi procès bandeko eloko moko ya malonga te mayebi so nazo bisa bilo boto bato bazalaki bakotila bilo manda ba procès dete Didier azalaki kula mobala mokusela kitabale longi fils de l'homme bandeko Mike alongi procès kasi po Mike abima e komito zela tozozela nani Chilombo kita te oya koloba makambu oyo te kita obebisi mboka la biso tala lelo oyo esika biso tokomi mpo ya tuti tolo te likama Mike Mukebai Nico que Dieu vous bénisse bavoka ya solo o balobi droit bosembo nzambe langa nzoka ne soki sonyezwaka bato besengeli bato bapola kasi tozali kozela bino soki Mike abimi te ezali mpe moko ya soulèvement populaire bandeko bangai mayebisi te 15 minutes ya pamba eza soulèvement populaire te soki lokola bomonaki lobi ndenge Mike alongaki bango basi bakwei mpe loka koloba eza te sikoyo bakozongisela Mike Mukebai oyo babotolaki ye Godem Poi longwa kote ya liloba nzambe oza dine te ya kozala mosali ya nzambe église na yo esengeli kangama mayebisi ekomela bino bandeko balandi pasi na république mutu tuna kwena ya telemi azaka mokonzi mutu tuna kwena ya atelemi aza mokonzi campagne ya Roubaix Roi bandeko nanga Congo campagne ya Roubaix Roi azosala campagne na ba poche ba politicien congolais Roubaix Roi ba congolais bozoliela bango entre temps ba occuper République démocratique du Congo nzambe la ngai nalingi naloba na ikobanga mingi ose ya lingi ya loba ikobanga prison bino pe bo soutenir biso te yango moto banga kati po ba vérité bo so na lobby na yebike na soutien moko boy mais c'est quoi soki na lobby tant baba lo senga bilo oni yango moto bomba na biso yango bomona ka ndeni ezo salama un jour pe biso pe to baye na biso to lobby to changer ka kazaka po
makamba boye ezopesa mawa pe passe. Tozo bunda en vain. Parce que nos politiciens congolais mangent avec Rouberwa. Campagne ya Rouberwa sikoyo. C'est Rouberwa azui makasi ya ko torturer peuple congolais. C'est Kagame. Qui est Kagame? Poyo congolais okoka ko bengisa Kagame te. Qui est Kagame? Ah, Andekolanga. Avec Joseph Kabila, Kagame ne venait ici que le soir. Kagame abane ko quitter la République démocratique du Congo kaka la butu bo vérifier ngo. Ba Rwandais babande ko na mboka la biso mena butu. Mais avec Chilombo, ba Rwandais ba komi ko ya na moi. Pourquoi? Et loko ni esali bongo. Toko manyola yango biska to lobaka ah kama yebisi bo vérifier. Et loko nini esali bongo. Nini esali bongo. Po Kagame akonza biso na moi. Bongo bino bolobi ba politicien congolais ba wanga po bango ba bengala Kabila to baza ko wanga po bazolo ko mususu TV zango ngakabuya na yebi bandeko bangai to sola mwa mokela bandeko minute zaka zomi na mitano soki to lobi mayebi so te congolais ko yebate congolais lobi makambo za malamu nzela ya kobukana eloko moko malonga la Congo ezalite Kabila en colère contre qui? Et le réseau comme ça va congolais. Kitambo Melio na bana moua. Lufu Melio na bana moula. Banzela tout ba barrière Congo qui chasse comme les barrières ngobila tu France. Moyibi ngobila bazotika espace la Kabila abanda ko sala bandeko. Na yebisa kibino bazali kotonga quand ya ba Rwandais. Maluko comme ya ba Rwandais bientôt. Plateau de Bateke. Entre-temps, Félix homologue Azaka Likolo Ndeke. Président Sali, un mois. Libanda, ako lukanine. Moyen à déstabiliser Kabila. Est-ce que Félix Azala Maïle la Moutou? Tango Kabila benga qui est basa la coup au point à Boyakite. Partout à Kei Batoba Boy Kopé sa misoro. Kabila lobi Azako Zele la Ndeke Likolo. Tango ko kita la se, bakuta la barumbale. C'est cool. Les politiciens congolais vont accompagner le Kabongo to analyser ensemble parce que Zanaka. Campagne ya Rouberwa. Campagne ya Rouberwa. Rouberwa lobi azali kozwa minyembo avec force. Yakotumba. Ah, vous avez la force. Freddy Libeba, vous avez la force. Ba Congolais, vous avez la force pour la libérer ma bien habile. C'est cause juste. Et ça cause juste, et ça cause juste. Nzambe mutape sabiso yango. Pourquoi il faut tout souffrir boye? Tout le monde le bisiko to vandako. Tout bima na beklezia ko. To bima na bako ecclesia ezola lisa biso pongi to bima sortez au milieu d'eux, ce sont des aventuriers. Ce sont des prédicateurs de Katuku Bianza, des dîmes offrandes. Bo bimako. Je suis pas contre Félix. Nali contre Félix te. Naza contre le lenga côté là qui a pouvoir. Yango et Bomé Congo. C'est Félix qui a Bomé Congo. Félix a zot boma bandeko nae. Ngonga yango e bandeko sila. Isa konkoye. Bokile lokunu fam pekato. Mama ajawa salam aleko. Anita il faut que yo moto poupée à famille. Bilonde bato bosimbe émission te. Basi babale wana. Bandeko na ngai. Soki boyoki lobby. Ba bomi bato. Oh, c'est un lobby qui est là, on a maïbi. Soki boyoki lobby, ba bomi bato, ngongesili. Soki boyoki lobby, ba bomi bato, BLD. Soki boyoki lobby, ba bomi bato. La reine Queen Mokitano Florence. Océan te bateau bako boma, ba yebani océan yebi bango. Mais la boko lo balelo. Soki le lobby lelo. Il faut les appeler dans des Nicolas, on a cité Bakombo, mais bako boma bato la République démocratique du Congo. Bato bako kufa. Kabouya bak 7 minutes moko.
merci Kabouya lobila tika po ete zangonga so to bakse minute moko ba okata bande ko merci na Kabouya l'homme puissant za la caméra l'imbattable l'incontournable merci na yo penza cordon na biso l'homme est dans l'homme et l'homme est dans l'ombre on ne change pas l'équipe qui gagne c'est toujours Kabouya l'homme puissant de Kabouya merci na Didier Monter Nabiso, fils de l'homme, mais Mobala Moussa l'équipe Balelengi. Merci na Pape J, directeur recherche stratégique. Merci na Samo Mokonze. Ngai Océan na yaki liboso la bilo na minute zomi na mitano ya maebisi. Bako Boma Bato. Liste la bango ebimi. C'est Kabila. Complicité de Félix. Bako Boma Bato. Kasi natanga, soki natangi. Na okende wapi fokuyo. Oui, bonsoir tout le monde. Tout ça en direct. Bureau ou plénière. Quand on statue, le principe du contradictoire est maintenu. Certes, pendant les vacances, le bureau peut d'office se saisir de la question, mais en contradictoire. Ça ne devient pas unilatéral quand c'est le bureau et contradictoire quand c'est la plénière. Ça, c'est de 1. De 2. Mais il y a un règlement intérieur de cette assemblée provinciale. Je crois que le ministère public, excusez-moi, ne me traitait pas d'arrogant, il aurait dû lire ces règlements intérieurs. Il y a des dispositions là-dedans. Apparemment, il n'a pas lu ça. Il est dit que toute décision qui laisse les députés à droit de formuler un recours, il est dit là-dedans. Il s'est empressé de me prendre, mais il n'a pas lu le règlement intérieur. 118. Et lorsque le député formule son recours, le bureau a 8 jours pour répondre au député. J'étais en prison en train de compter les 8 jours les plus longs de ma vie. S'il vous plaît, lorsque vous parlez, vous vous adressez à la cour. Oui, j'étais en train de compter les 8 jours les plus longs de ma vie. Il est là, ils sont là mes avocats. J'ai compté le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, 8 jours francs. Moi je ne savais même pas ce que signifiait 8 jours francs, je ne suis pas juriste. Nous sommes arrivés au 8e jour. Au 9e jour, j'ai demandé à mon avocat d'écrire à l'Assemblée par voie de huissier de justice. Ces documents-là, quand on le compare au règlement intérieur, ne s'agit-il pas d'une décision? Ces documents, nous écrivons au bureau pour constater, d'ailleurs je vais vous dire, peut-être que lui n'est pas au courant, aussitôt après avoir, je vous ai dit qu'il ne m'a jamais notifié, le président du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aussitôt que la décision a été prise, il est parti. Et je ne sais pas ce qu'il est déjà revenu. Il n'est jamais revenu. J'apprends qu'il revient, je ne sais pas aujourd'hui. Il n'est jamais revenu, sachant qu'il avait pris sa décision en toute illégalité. Et des États-Unis, je vous donne encore un élément, vous allez remarquer. Remarquez que la réponse au recours sur la première sanction contre ma personne, c'est le vice-président qui avait répondu avec sa signature. Le Godin, le président de l'Assemblée provinciale, comme à ses habitudes, après avoir pris cette sanction contre ma personne, est parti. Mais cette fois-là, au moins, il a pris la précaution de me répondre par le vice-président. C'est le vice-président, Francis Chibalaba, qui me répond sur la première sanction. Cette fois-ci, sachant qu'il était dans l'illégalité totale. Et d'ailleurs, je vous en prie, demandez au ministère public si tous les bureaux étaient réunis. Demandez-le lui. Est-ce que les bureaux étaient réunis dans son ensemble? Non, non, c'est une procédure. C'est une procédure. Oui, je reviens à vous. Posez-lui la question si les bureaux, tous les bureaux étaient présents. Les 5 membres du bureau, il n'était pas là. La preuve dans la décision. Il y a une disposition du règlement intérieur ici qui dit que quand il s'agit d'une décision du bureau, cela doit être démontré. On doit démontrer qu'il y a eu une majorité qui a voté cette décision. C'est dit où dans la décision? C'est dit où? Nulle part. Nulle part. Je reviens à ceci. Je suis député provincial de la ville de Kinshasa. Je suis tenu par le règlement intérieur autant que le ministère public. S'il n'a pas lu le règlement intérieur, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Et quand je suis arrivé devant lui, l'un de mes avocats l'a dit ici, j'ai amené le recours. Nous étions lundi 16. J'ai amené le recours. Mais puisqu'il était pressé de me prendre, il m'a pris. Je lui ai demandé de me laisser 8 jours. Le temps que le bureau réponde à mon recours, il a dit que le recours n'est pas suspensif. Et que le fait était grave. Je ne sais pas si j'ai tué quelqu'un pour des faits que je ne maîtrise même pas. Le fait était grave. C'est ce qui a été même écrit. Il est allé jusqu'à me priver. D'ailleurs, il y a une action que j'ai initiée contre lui. Il m'a privé même la lecture de la plainte. Il m'a privé et je lui ai demandé de l'acter pour voir combien il avait un parti pris. Il a écrit ça.
il a écrit que Moukeba, il dit que je l'ai privé de lire la plainte. Je lui ai dit que j'ai le recours en main, il est là. Mais il était pressé. Tout était déjà boutiqué. Moukeba, il devait aller à la prison, le fait étant grave. Alors, vous constaterez, je termine par là, vous constaterez que, en vertu du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'ai suivi la procédure. Le bureau ne m'a pas répondu dans les délais de 8 jours. Je l'ai signifié au bureau par voie de huissier de justice pour qu'il prétexte pas qu'il n'a pas été saisi. Et donc le document est là. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a 2-3 jours, puisque je fais l'objet maintenant des attaques de partout, les gens trouvent que Moukeba il dérange. Il y a 2-3 jours, j'ai reçu une autre plainte. Je vous informe. Ce qui nous intéresse. Oui, une autre, je vous donne un autre élément. Il y a 2 jours, j'ai vu un avocat général venir à la prison, me présenter encore une plainte. J'ai lui opposé les mêmes moyens. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'entendre. Il a dit qu'il fera rapport acquis de droit. Donc je considère que mes immunités ont été réhabilitées depuis jeudi de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes le 40e. Le 4. Depuis le 26, mes immunités ont été réhabilitées. Et que tout le temps que je passe en détention, c'est irrégulier et arbitraire par la volonté de quelques individus.